on doit mettre sur pied une... Dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut des causes. Salut et bienvenue sur Cluboriginal.net. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. 5 minutes à l'élo, Tozali na Sige, c'est Moko Yakosolola na Bino. Na yebisaka bino mingi na 5 minutes que Congolais il faut tolingana. Congolais ceux qui tolingani te biso na biso eloko moko ekosala te même na niveau ya développement ya mboka na biso. Et puis Congolais tout ça là eloko par émotion te parce que na internet na ba réseaux sociaux congolais bakosaka ye plus facilement que ba ekolo mususu. Et puis congolais azwaka temps ya ko vérifier te eloko moko yobimakara bo ngape na monaki ba piliyaki ngape na landi. Donc congolais to tika komikomisa zoba parce que tozali peuple moko ya zoba te. Lelo toye kolobela bino parce que sali pasi na mawa na motema. Po bomonaka ke congolais tolingani te. Boyebi ya de cela 2 ou 3 jours donc si vraiment ma mémoire ne me fait pas défaut boyebi que président de la République a signé qui ordonnance oyo anomaki pour la première fois salamate na mboka na biso Banque centrale oyo biso Banque du Congo, Banque centrale ya Congo, donc source oyo penza ya mbongo esika witaka, donc maison mère ya ba banque. Première fois tomonake ba nommé Mama Azala gouverneur na kati ya banque wana parce que vraiment mbongo nyoso tu ya mboka na biso e bomba makakuna. Toko cité kombo na ye, mama na biso kombo na ye Malangu Bedimbuyi. Malangu Bedimbuyi azali mama na biso oyo penza président a monique et sika on ezali yaye. To certes président muta nommé mais mama na biso wana asala plus de 30 ans donc tokoloba 36 ans na FMI, Fonds monétaire international oyo pesaka ba mbongo. Donc azali mutu te ke o akelela ki esika moko batie kaka po batia non azali mutu oya yebi masolo mbongo. Boyebi ba mbongo ndenge bandai kokota depuis Kanambe ba mbongo musu kutu soko meki ko yebisa soko FMI avant Félix Aya na pouvoir Félix Antoine Tshisekedi FMI alingaki kutu ko yoka kalisusu kombo ya Congo na kati ya FMI te donc tozalaki ba client donc client moko douté client moko insolvable balongola ki biso na liste. Président de la République Fachi Beto a pouvoir bazongi seli biso confiance pour ba monique makam tozali ko sala ezali penza makam oyo bango balingaka mais ba monique vraiment na esika wana ba koko tia n'importe qui te bomona na procès oyo ya caméra facilité au mbongo bandai ko bimakuna bomoni pe donc l'émission to la bino dernièrement bomoni que donc Jean-Marie Kassamba bazoko nous mbongo na babutu banque kangami ba pesa bon presque 1 million facilement donc mbongo ya l'état oyo mboka na biso bandai ko vanda te e bandaki ko se volatiser kaka boye aide ko ya e goye ba sika ekeite mama na biso awiti FMI Malangu Kabedimbuyi donc FMI te bengi lobi que non et sika wana ezali yayo mais pas si oyo toyoki na motema parce que boye ba ke biso tozali wana tozalaka derrière batu oyo bazali ko représenter mboka et puis batu oyo bazali sérieux boye baka dorénavant à compter de ce jour que soki boye na makambo pamba oyo etali gouverneur oyo tozui asika mama na biso Malangu Kabedimbuyi parce que toyebi donc toyebi ndenga fonctionnera azali mutu o bino moko boko mona na mikoloko ya boko sentir que banque wana échanger donc bino moko bozotala kaka botala elongi na ye bozotala déjà azali mama oya logique ba mama oyo penza donc ba c'est les sara faire te donc so bo moni penza pour la première fois bazwa mama batia ine sika wana azali mama ya pamba te mais esali biso mawa to moni na ba réseaux sociaux etamboli
balobi ke maman na biso Malangu Kabedimbuyi asali fête bon to boyi te soki banome yo ozane sengo moko okoboya te mais boyeba ke maman oyo banome en tant que gouverneur ayete po ayiba to banoko mona na lera kanambe banome mutu ati donc fufu on dirait soki azo sepela parce que azo sepela banome po aya koyiba mais maman na biso oyo boyeba esika witi eza na FMI donc banome parce que sika wana ekoki na ye. Et puis tango aye po azala ostentatoire te ami lakisa obendenge na za mama moko sobre o asalaka makambo alinga kutu bato bayeba te azali wana pona musala donc ezali yete mutu bozali komona na ba réseaux sociaux monika congolais motema mabe balobi ki donc tala mama oya gouverneur ba nommé siko ya bando sala ba fête déjà azali ko sepela ezali yete na kati ya image wana bozali komona ke ezali yete bozali komona bien si mais congolais soki bapanzi bakomi yepe apanzi malgré tout que bango mibale bazali ba mamo bazolata ba lunette mais botalaka lunette ya mama wana sali fête na lunette oyo ya mama na biso donc na tsheli bino nanu botala bino moko fête yango e pesi polémique balobi ke mama na biso gouverneur Malangu Bedimbuyi a bandi ko sala fête donc na ba frais ya banque donc ezali pasi na mawa mais boye ba fête wana ça n'a rien à voir na gouverneur na biso ya sika bino moko bolanda na bilili Bino moko boito landa fête oyo ça n'a rien à voir na maman na biso Malangu Kabedimbuyi fête oyo salami oyo azali ko sepela na nomination na ye azali l'un ya ba 7 administrateurs oyo batikuna na banque kombo na le Eliane Mukeni kombo ya mama oyo asali fête ezali gouverneur oyo batisi ko te fête oyo salami ezali mama Eliane Mukeni azali ko sepela asepeli ba nommé mais ezali ko engager ye moko ezali teke o bochango na compte ya banque ou bien na compte ya gouverneur wa sika to promettre bino to yebi mama oyo batie ne sika wana bazali ba mama oyo bokoyi ko nommé pe aboyi avant que tu aies sa réponse ezwaki ata ba une semaine atali ba le pour et le contre mais tellement azali na patriotisme ya mboka parce que azali na poste na ya malamu ti le lo azali na FMI asali ba une trentaine 35 ou 36 ans donc azali na tina pete ka ko pe mané pe avandi ne kuna azana vie na ya malamu tranquille atali albi non mboka mutazu yango ezo azo mema bien soki pe na koki ko aider mboka na ngai yango na bomoni andimi mais bolongola idée wana ke oye mutasali fête ça n'a rien à voir oya sali fête ezali mama Eliane Mukeni oya azali parmi ba 7 administrateurs o bati wana donc boye ba ke gouverneur oyo ya sika azali mwasi moko aza ostentatoire te ou bien ceux qui muta ba fête azali femme moko sérieuse ba pesier confiance na chef de l'état FMI pe mute pesier confiance FMI pe tindie kuna babi ndima biso tozo appuyer yo
donc totika ba polémique o tozalaka nango kaka ya buzoba bozokanisa bato nyonso to ndenge bazalaki wana lera kanambe donc ba nommé oti ba fufu na nzoto ozokobina po yebike okei koyiba mbongo. Toza siko ko marquer une première pause na kati émission na biso boyebi pause à liboso ezalaka Kodia Simon ezali société oyo immobilière donc agence oyo epesi vraiment opportunité donc na diaspora tout d'abord priorité na bango ezali na diaspora pour diaspora akoma na ndaku na ba norme moko européenne na kati ya Kisasa na cité Kimia na Maluku. Donc vraiment to sengi na bino parce que ba mabele o ya diaspora etikali muke bozwa vraiment contact na Kodia Simon. Donc 5 minutes avec César Ngadi, on revient tout de suite. L'entreprise Kodia Simon présente la cité Kimia. Vous êtes congolais de la diaspora ou fils du pays? Venez découvrir et investir au sein de la nouvelle cité Kimia. Le groupe Kodia Simon vous propose une cité résidentielle avec plus de 450 maisons modernes, construites aux normes internationales et surtout à des tarifs très attractifs. À la cité Kimia, vous trouverez aussi un espace commercial avec plusieurs commerces et services de proximité, tels que des boutiques de prêt-à-porter, des restaurants, des boulangeries, des salons de coiffure, mais aussi des banques, des pharmacies, l'hôpital de la diaspora. Investir à la cité Kimia, c'est contribuer au développement économique en République démocratique du Congo. Mais c'est surtout croire en un Congo nouveau. La cité Kimia est située dans la commune de Maluku, à seulement 25 minutes de l'aéroport de Njili, 10 minutes de Safari Beach et 15 minutes de Kinkole. Alors ne tardez plus, venez et construisons cette nouvelle cité. La cité Kimia, un havre de paix à Maluku, le nouvel Eldorado du Congo. Kodia Simon, la meilleure adresse pour construire la vôtre. Bonjour, alors nous sommes ici sous la concession Kodia Simon, la concession Kodia Simon où sera érigée la cité Kimia. La cité Kimia avec différents lots, donc les lots A comme nous l'avions annoncé va débuter, les travaux vont débuter au mois de décembre, donc c'est très bientôt. Nous sommes là avec des experts, nous sommes là avec nos architectes, nous sommes là avec les géologues, nous sommes là avec tous les experts dont on a besoin pour pouvoir viabiliser les terrains. Les travaux sont là, la concession est là, nous avons une belle concession de 34 hectares sur lesquels nous avons érigé ces travaux. Donc nous vous remercions de la confiance que vous nous avez témoignée jusqu'ici, pour ceux qui ont réservé leur lot, pour ceux qui nous ont appelés des parlements des États-Unis, la Suède, on n'oublie pas, le Japon également, la Belgique et la France. Là maintenant nous sommes à Kinshasa, nous allons débuter la commercialisation à Kinshasa. Nous vous avions réservé les meilleurs lots, nous avons réservé la première partie de commercialisation d'abord à vous qui êtes à la diaspora. Et maintenant, nous allons lancer la phase de commercialisation à nos frères qui sont ici à Kinshasa. Il ne reste plus beaucoup de lots pour la diaspora, donc il nous reste quelques lots et ensuite ça sera ici à Kinshasa. Merci de votre confiance. Nous allons travailler pour vous, pour que nous puissions mériter votre confiance. Donc le programme Kimia est bel et bien là. Les travaux vont bientôt débuter et voilà la concession. Je vous remercie beaucoup. Banaki, après le lancement de Kodia Simon na Poto, nous avons le na Kinshasa pour la réalisation. Balo Eza, et de l'attente, réservation. Kodia Simon, c'est mignon. Kodia Simon, c'est la qualité. Kodia Simon, c'est la meilleure adresse pour construire la vôtre. Kodia Simon, la meilleure adresse pour construire la vôtre. Kodia Simon, la meilleure adresse pour construire la vôtre. Kodia Simon, boiti kolandango, Kodia Simon, dengi toujours répéter les bino. Donc à chaque émission, ils allaient makamba sérieux. Donc Kodia Simon, au moni ba prix au bati, ils allaient vraiment pour bakanisa diaspora, ba ebi ke diaspora, ils allaient na makamba belé ba prix koko za likolote. Donc boye bake Kodia Simon, ils allaient masolo ya banamboka. Donc bozo contact na Kodia Simon, donc makambutu, ils allaient kitoko. Donc si koyo tozongi suna sujet na ebisi bino mama na biso oyo kabedimbuyi en tant que gouverneur ya banque azali moi si moko azali sérieuse. Boye bibiso na 5 minutes tolobaka n'importe quoi te tozalaka wana te po tosalaka flatterie tozoloba makambo na kanisi boyebi makambo tolobaka na 5 minutes yango mte salamaka. Boko tala bino moko makambo ko salama na banque na biso centrale et salama nanu te.
omoni ke FMI ezali kopesa bambongo moko kokota mikolo bambongo ebele parce que bazana ba projet malamu po na mboka na biso balingaki mutu oyo vraiment azala wana azala na confiance à FMI azala na confiance à président de la République parce que avant zo poste oyo basolaki na président de la République asolo li pe na batu atali le pour et le contre mais eloko motivé azo poste ezali kakapo na patriotisme ezali kakapo a aider mboka na biso parce que vraiment bato ba leka wana je pense pas que bato sérieux oyo baleki mama na biso Kabedi Mbuyi bazalité bino moko boko découvrir yango na mikoleko ya boko mona ndenge mbongo za kokota na kati ya banque centrale et kozali sécurité donc bozwa ba makambo ya buzo bate o bomoni na réseaux sociaux il faut congolais to lingana et puis bo analyser makambo moi mama na biso oyo azui poste ya gouverneur azali moi si moko ya kosakanate parce que sinon une trentaine d'années na FMI na Fonds monétaire international donc ezali soki bati wana umeli ba 30 ans donc ezali makambo ko sakanate donc fait oyo et salami bomo na ba réseaux sociaux ça n'a rien à voir na maman na biso ya gouverneur o bati wana donc ezali Eliane Mukeni mutu asali fait wana azali parmi ba 7 administrateurs oyo bati na kati ya banque donc to tika distraction bino moko to s'engager ba image etikalaka boko yebisa biso avec le temps beaucoup comprendre que makambo tozali koloba solo donc vraiment to tia maboko na mama na biso oyo azali parce que c'est la première fois besika na mingi omoni ezalaka batiaka mibali soki bati mama azala wana bayebi eloko nini basali et puis yepa ye wana teke po beaucoup monaka ete na makambo pamba beaucoup monaka ete na makambo moko abuzoba aye wana po mbongo oyo bazopesa na FMI na gérance ya mboka na biso na côté mbongo ezala penza ndengi esengeli yango na baponye na esika wana sikoyo tozali kosenga moni congolais tozosenga na bino motema ezala malamu yango wana tozali ko profiter po toyebisa bino ke le 15, le 16, le 17 et le 18 séminaire moko ya munene ekosalama ya mama na biso prophétesse Yvette Omanga na Aubervilliers to sengi na bino ndenge bozomona wana na fiche boya parce que mitema échangé parce que tozo comprendre te gouverneur asikaye oyo kutu donc batebele bayebi ete ba découvrir na photo mais congolais azalaka wana ka pona ko salir réputation à Batou congolais à Inaramutu par procuration donc oyebi mutute ozo beta discours ozo panza donc ba et puis na kati wana bozo monake maman na za en États-Unis maman gouverneur za en États-Unis tilelo ndenge nini azo sala fête na kisasa donc ozo monake donc Batou donc congolais a réfléchi ça raté ne loka réseaux sociaux za en États-Unis bon fête yango na kisasa ezo sala mandenge ni mais congolais donc soka panzi ah ngape na monaki balobini na panzi donc to zala quand même na réflexion avant na ko panzi loko boyebake maman na biso aye wana bozala na confiance na ye makambo ko sala na banque centrale boyebake nano esala te nan pe salama te botala kaka donc elongi ya mama na biso Kabedi donc Mbuyi oyo botala kaka elongi ya ba mama ya logique na ba mama oyo penza ke oyeli penzo lobele ba makambo aboyi ba mama oyo ba démissionnaka FMI a jeté ba démissionnera ye penza lobi ke non na lembi na ngai a démissionné mais ye azawana ayaki wana po a aider mboka na biso andimi yango po aider parce que azala il na poste na munene na sala 30 ans ango aussi sa carrière na FMI donc soka ye wana parce que amour mboka ezali na ye donc to marqué pause publicitaire et na biso ami balé ya ba partenaire na biso donc partenariat oblige restez connectés sur Clébois Original à tout de suite. Noël nakomi. Oh, vous commis déjà? Eh, nakomi déjà. Vous en avez vos frères? Ah ouais, c'est bon. Ah, n'a pas soyé. Boyana Bali Saint-Heure, 7e rue. Ah bon? Monsieur. Bon frère, so comme on a limité, hein, autour de l'avenue. Avenue Tropique. Voilà, avenue Tropique. Tout ça, on a toujours bêta billard quoi. Limité 7e rue résidentielle. Hein? Ok. Ok, bof. Tout le monde a bof. Oh, ma petite sœur, ça va? Ouais, bon. Ouais, ça fait longtemps. Tu es pour un mariage, mariage. Tout justement, salle de fête Pésalia, il y a bien kitoko. Ok. Hein? Balis Center.
un cadre magnifique pour vos diverses manifestations et vos rendez-vous d'affaires. Un restaurant avec menu diversifié à votre convenance. Cuisine africaine, cuisine européenne, cuisine américaine et continentale. Un salle de banquet de luxe avec plus de 400 places assises pour un mariage de rêve. Collation, anniversaire, conférences, réunions de services et diverses manifestations. Palace Center. Nous disposons de studios médium, standard et des luxe à votre portée. Deux appartements de 1 et 2 chambres avec salon, cuisine et salle de bain. Et des 3 chambres, salle à manger plus 2 salles de bain. Palace Center avec terrasse intérieure et extérieure, VIP, rien que pour vous. Nous sommes sur 7e rue, place commerciale, sur l'avenue des Tropiques, numéro 83, référence clinique Bondéco dans la commune de Limete. Pour plus de contacts et réservations, plus 243 81 799 82 47 82 34 121 62. Vous pouvez aussi nous visiter sur www.palicecenter.com. Flat Hotel Palace Center, l'excellence dans la simplicité. Sepela TV et yena makambu ya sika lisusu. O ba chaîne ya France eza na kati. Ba chaîne ya Congo eza na kati. Ba chaîne ya Londres eza na kati. O ngomona makambu ya politique ya sika. O parti AA eza na kati. O parti BB. O CFAIO eza na kati. Ya Sepela TV. Bouquet comme ya muke boye. O tina poche voyager na ngokeno partout lingi. Na bouquet no ya Sepela TV. Sepela TV. Mais ma biso n'engozo mais ma biso on a 4K. Machine ma daka daka. Sepela TV. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. Rome C20, service traiteur, organisateur d'événements, allant du cocktail en passant par les akouskis et le traiteur qu'il faut. Vous avez toutes les spécialités, africaines, européennes, asiatiques, du monde entier. Quel goût, quelle perfection, quelle propreté. La dégustation est au rendez-vous grâce à Rome C20. Vous savez les contacter au 0032 465 22 11 72. Rome C20, le meilleur dans son domaine. toyebisa bino bana mboka moni na poto a makambo ya kolala bandako ezalaka pasi soki ke makambo ya mindele ezalaka pasi donc il faut zala na makambo ebele mais lelo na 5 minutes topesi bino vraiment occasion boyeba ke makambo na bino bandako solution déjà ezwami solution ezwami soko zoluka ndako studio donc 2 pièces 3 pièces 4 pièces 5 pièces na HLM privé donc ndeko na biso ya mobali
azali kosalisa bandeko na ye bozila te ke mundele mutu akosalisa yo parce que bandako boyebi ke na mabei bandako ezalaka bapesaka bandeko na bango oyo ezalaka mpenza ke bandako ezalaka na mboka oyo mais sikoyo mpo bapesa efo ozala na kati ya circuit na bango mais boyebaki à compter de ce jour dorénavant donc masolo échangé tozopesa bino bacoordonné ya ndeko na biso Pichu Kitenge appartement donc du thème appartement pamba donc mundela bakisi ekombo mususu donc Pichu Kitenge appartement donc obengi ye kaka donc ba bureau na ye ezali na 12 rue Jean-Jacques Rousseau na Colombe Pichu Kitenge appartement donc bozomona photo na ye wana donc masolo na bino ya ba appartement ozaloza na ba ressources nini bobenga ye na ba numéro mibale ezali ko défiler na se bobengi ye bozui rendez-vous na ye soki bokoleka na bureau to bobengi donc solution na bino ya bakiboba ya bandako parce que tambola mais butu yebaka ke esika okolala ezala bien donc Pichu Kitenge appartement solution na bino ya appartement na kati ya Panama donc sur eleki donc bozala na bino ya kosepela parce que Pichu Kitenge appartement azali wana po na bandako na bino awa na kati ya Panama. Na profité na passage ya spot na biso ba partenaire pour na rappeler bino sou que le 15, le 16, le 17 et le 18 séminaire munene ezali ko salema na Aubervilliers ya mama na biso prophétesse Yvette Omanga donc boya penza ebele parce que ko sambela ezalaka nango efutaka kaka donc au lieu de la motema mabe so ko sambela et puis okei esika musute esika ya pamba te ya maman na biso prophétesse Yvette Omanga donc jour à séminaire boye ba peso ke sili en tout cas bogolia to ko kabola muke wana kozala parce que biso to kozala wana donc rumeleka mo eloko muke au lieu pe donc ozonga ka pamba te parce que maman prophétesse Yvette Omanga à part makamba ki prophétesse azali maman oyo ya motema malamu donc to komi presque ya suka ya émission na biso tolingi to beta sous c'était donc toyebisi bino banque congolaise oyo ya banque centrale ya Congo banda depuis époque coloniale mama nanu azwa poste wana te soki bati poste wana na mama bapesi yango mama bozwango au sérieux bokanisa te ke ezali ndenge ezalaki kala donc ezali place moko donc président de la république moko soka ye ati mutune oyo po bayibaka mbongo président oyo ndenge toyebisaka bino l'exemple vient d'en haut donc mutali kolo soka za exemplaire bato ase bakoza exemplaire toko betela bino histoire te bozomona bino moko bafakwa ndenge bakomokanga moko bomona directeur ya cabinet donc akota boloko tisikoyo bozomona ke matata mponyo asalaki neti donc balongoli immunité akolanda kamere kuna na boloko donc feti oyo elekaki ezali ya mwasi oyo aza parmi ba 7 administrateurs ya banque wana donc ça n'a rien à voir na mama na biso gouverneur ya banque batisika donc totika ko salir mutu oyo yebite oyo kutu azali kutu mutu makambo wana te donc yangwana boyeba déjà dorénavant à compter de ce jour que soki boye na masolo oyo zangi tina pona mama na biso ya gouverneur ya banque centrale 5 minutes kozala wana po na kozongisa bino na nzela pona ko dissiper ba zone d'ombre nyoso tout ekozala concernant maman parce que biso toyebi tozali na confiance na ye ndenge topesa confiance na président de la république Fatou Beton topesi pe confiance na maman na biso gouverneur ya banque centrale donc boye barake toko tikela ka bino tenter soko boye na masola lukuta toko zongsa bino na nzela donc vraiment tokomi na suka ya émission na biso ezali ka poto beta cete po na kozongsa batu na temps parce que congolais a panzaka information ka bo sans vérification donc fait oyo lekiwane ça n'a rien à voir na maman gouverneur au bâti na banque ezali ya l'un, il y a 7 administrateurs, il y a banque. Donc vraiment, je vous laisse le soin d'en tirer vos conclusions et de me faire parvenir vos commentaires comme d'ailleurs vous en avez l'habitude de faire. Donc merci. Il y a trop le lot vraiment la dédicace des années que nous sommes tout seul uniquement pour recadrer n'importe quoi sur nomination et puis na maman nabiso o azali gouverneur à banque asika parce que azali maman moko to pesa respect azali maman moko présent pesier confiance FMI et pesier confiance azali maman ya ko kotisa ye na ba makambu ya tinate ba masolo a baliverne ya ba futilité azali na niveau anate. Donc vraiment merci, c'est la fin de ces 5 minutes avec César Ngadi. Merci de l'avoir suivi. Cette émission a été réalisée par Yalo Lochouami, assisté de Willy Kunda. Nous allons nous retrouver avec grand plaisir dans 24 heures pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. N'oubliez pas, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. Bobo Sanate, Kanambe, Akozwa, Masolo, Nambunchu, Penadikos.
On doit mettre sur pied un État. Dans un État de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'on fait des causes. Au salaire, au c'est vrai, tu vas